Président Joe Biden a tindeli mokokani waye Félix Tshisekedi ya ikolo Congo démocratique longonya na bokambi boye ya Union africaine. Toma ya Amerika memelaki Tshisekedi mokanda yango na elaka ete États-Unis ekopesa ye maboko. Bokengi botiamaki makasi lobi nzinga ya Congrès ya États-Unis na sango ete balandi ba président abimi na bokonzi Donald Trump bakoki koya kovandisa ye lisusu na bokonzi omokolo moye mozalaki kala mokolo mwa kovandisa molungi ya maponami ya mokonzi ya mboka. Sena ya États-Unis ebandaki nde kotala lobi mabongisi ma président Joe Biden pona kotombola Amerika na nkokoso ya COVID-19. Bakangai tukumisato na ndambo bakimaki boloko bonene ya Ilebo na Kasaï lobi bolukiluki na bango bozali kokoba mokambi ya territoire ya Ilebo akebisi po mingi kati na bango bazali bato mabe pe asengi lisungi po boloko bwango bokomi kala mingi. Mobembo ya papa François lelo na Irak, papa wa Roma alakaki kopesa maboko na bandeko ya basi pe mibali ya biyamba misusu atako mikolo mibale mileki ba bombu bibeta maki na bisika basoda ba Amerika bazalaka.